résultat, il y a élection, les résultats que tu n'as même pas. Il y a eu des résultats. Alors, Abécho les Keba. Torobinayo Keba. Mais nous avons une loi dans ce pays. Nous avons une constitution dans ce pays. Nous avons une loi électorale dans ce pays. Et Pessameli Moto, yote citoyen, Komborayo Soli. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Monsieur Bakati, tu vas me dire. Ce soir, elle va cataract. Les plus cataract. Papa, qui n'est pas papa? Papa, nous sommes en voter. Non, tu es dans ma bazaka d'accord. Voilà. La guerre civile, comme ici qu'on a négociation, espérons que. Et à Radingo. Pétrole, les amis. Pétrole, les amis. Et tu m'as dit, impératif avec le canine, pétrole. Na Libye kuna ndenge muko. Na tout ça par bandeko. Toazana ko le bato di bandeko. Na ina mukolo na sombaka journal oyo na magazine oyo na pas kabu. Oh tu as bien to bien absolument ce kabu. Ah. Des menaces de martyrs. N'est-ce pas? La kawaki ba jeune mo bazali ko teka utanda ba journal na tout ça. L'exo te utine pour la émission Barza, bien na wa musha la bonne année tout ça. Moi, j'ai toujours le grand patron à ma collègue, histoire, tout ça. Ça m'a touché. Darfour, tout ça, c'est le Soudan. Parce que nous, nous sommes les gars dans le Mokil. Nous sommes les gars tout ça, l'attention. D'autres là, regarde, moi, on a papa dans le désert au Soudan. Le bateau là. Wabi photo, voilà, n'est-ce pas? Dans un monde, là, image, ça dit que papa, Azolo Banini, quand on a dit Mokili. Moi, nous, regarde, Azolo Banini, moi, nous, Azolo Banini, tu as Darfour, l'espoir. Mais l'espoir a été dessus. Quelques années après, tant que l'accès a venu en moi, quelques temps après, tu as soudain, Salmini et Katana. Papa, pasteur, ma koyokotombola. Oui, d'accord. Tous les sur les commissions, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, l'animal, les commissions. Et c'est un ba oyo bazali komema kinya po bangonde babengami bana na Nzambe. Muyukane. Depois eu me lembro ba kobengama bana na Nzambe. Muyukane. Lokwa malobezana na mnyoko na yo. Lokwa malobezana na mboka yo, pasteur makotambola. To semi na yo. Otika. Mboka na bisoko. Ozala ya catholique, aux protestants, aux sokinine, bango baskin bantiste, bali na yawe baso, ba église nyosho mboka na biso. Peuple congolais motumba na ba kona biso baso. Nzambe tata na biso na bomo. Yo zali monene. Ozali malamu. Yonde mokonzi na bakonzi. Nyosho tokosenge pai na yo, yoko ya nola biso. Congo nde mboka na biso, mboka na yo kati na Congo, kimia kati na bakambi ya Congo ya mboka oyo bamema kimia, bamema lipamboli, bamema progrès social mpona libota na yo, babwanya bazwa mayele longwa na kiliki bazala na etamboli alima pour intérêt ya Congo et pour intérêt ya ba Congolais. Natiki basali na Nzambe na maboko na yo. Biyamba biso kolo biyamba mangomba emema kimia obulute emema bondeko
bokabwani emema esengo bitumba te emema molongo ekonza likolo na mayele mpe makanisi ya bana Kongo po ete elongo totonga mboka oyo mpe topesa kita na bana ya mboka kolo mokolo na lelo ezala mokolo na esengo mokolo na kimia mokolo oyo to tikana bata ingeta ibopo mboko za mboka bilaka ndiko moko araprema bisika tokutanaka bisika totambolaka mpona komona tamani banani basali ya ambasade ya Amerike na mboka Kongo ezaki période ezaki na 2015-2016 oyo bakanga babodu bamoni danger ezo bakendeka na bango bakatisaka na Congo Brazzaville ambassade après ipana na asi abotani na ye alors donc bato adi baaméricain grande puissance bakimi seke ayeke balushima likambo oloba baaméricain bakangi ambassade na bango bakati bake na Congo Brazzaville c'est vrai ok y a pas de problème mais biso tokotikala kaka tokoko nzambe apesa biso tant problème na mutu te tant problème na mutu soki bango bakimi bayivukwa bakimi na biso bango baza bapaya na biso oyo eza mboka na biso mboka maka na ntongo mo etambeli esali trajet nango ti pokwa tobeli butu ekoti toyoka soki bakasaki bazozonga na Kisasa siko nani soki mokala akendeki mpe afilme soki na mbocheni tout ça non soki no filme soki babai bafilme bango bazana baseki osikakidinobino mpo balakisakemela bandeko mboko oyo peuple congolais tout ça le fort de Bamboka la biso papa maman te beti la bana histoire ya Boko bayeba même sur le plan spirituel papa moi tant on a dit nazo comprendre alors papa je la journée loba et puis peut-être pour la date yango ya ko bakete no tu dis déjà par exemple merci Noko tonga motuna molamu mpona ndeko na ngai Shole nayokaki nalandaki maloba tonga mituni ya bien soki ya solo par exemple ya koki déjà ou bien basali na bandeko 5 ou bien soki catholique bato soki akoyeba déjà que na na seni babino mokonzi ya seni bazana no soki na soki 25% donc voilà. Il y a un tout à fait clairement. Voilà. Hein, parce que il faut bisotoloba. Voilà. Moto ya longi. Ce qui a tali kaka ici quand on a eu na tali. O ya longi ngara ibi. Ngai makolokota ndenge élection yango esalemi Congo mobimba donc na Shole na ngai toyebi ke oyo alongi kombo na ye Ramazani Shadar pas polémique eza polémique te nalingi nde na explique c'est-à-dire que la lobi ayebi déjà moto ya longi maloba na mboka na ngai ezali boye tukoloba ke na uti kotambola kina na nini to ngana zaki na Kinshasa te ngana zena terrain tam susu yeso lazali yao azo yoka ngana uti na terrain alors les réalités du temps na tambo na makona tambo na se likolo ya ba mai à 22h nazo uta ya lisombo par exemple de fait o soki shola lobi ke bango ba yebi moto ya longi liboso mais la réalité des faits oyo soki na Shole na nga il faut de la bateau et ça dit que Ramazani Shadari a gagné la élection c'est ça la réalité des terrains et là comme sous au motako comme la biso ezalité na bateau oyo balingi ba travestir vérité na ba chiffre exact ou efandi na ba bureau de vote vérité
ezali outi nango na Bruxelles te epa na Didier Renders na bakope na bino bozalaki nango ya kala ebandi lelo te noko sa bake na bango na ile de Gorée babimi kuna bazwi ba opposant bake na bango na Genval na Belgique bapesi bango banini ba biscuit na ba chocolat babimi kuna bakei Bruxelles bazwi na opposant bakei kuna batamboli na bamususu bakutanaka na baéroport tomoni bafoto papa Mosengo na alias Katumbi na baéroport na le Pedro parce que na masa na le Pedro tozala na na buta mon baso no Soriano Danyanu la ya mo to na pona ni no bokeba Kabila akokende te azolinga changer constitution pour na troisième mandat omoni troisième mandat wa tango mokonzi ya mboka azalaki koloba ngai oyo alobi na bino ke na kosala troisième mandat nde nani otika totonga baparoise mosusu ekomi lokola baterrain d'entraînement awa marche troisième mandat toboyi bomoni troisième mandat wa tango le président de la république abi te ngai naza na makambo na komi te machine oyo batie elongi ya sadari omoni soka okei ata obeti kombo ya moto mosusu ekobima nde sadari tango ata bango moko Chilombo Tshisekedi ebimaki sadari machine bamarshe esalemi awa bato bakufi awa bitumba ebimi awa machine yango ide na bango ezali kotumba Kongo moko nga nauti na mboka ya banationaliste na Kisangani tolobi Kongo mate mpo na makambo na baélection Kongo oyo ya Kipavita ekotumba mate mpo na makambo ya baélection Kongo oyo ya batata na biso ekotumba mate mpo na baélection parce que mpo na bango ote élection oyo fo te baboyaki élection esalema na yombi te balobi ndeke kuna mwa kaka ezali na ndenge na nzoto parce que wana ezokwa parenthèse mopuna pe na pina siko baboya élection esalema mapuna pe pe anini nalobi bato peut-être mwa mingi bayebi yango na mute ndeko loyebi ebola ndenge ezali ebola namonaka foto moko mokolo mosusu awa na ebola ezuye archevêque lelo cardinal oyo mokitani pambote bayambanaki boye bote te moto azali na ebola aza kuna mosika papa ya mbongo atelemi azopambola ye azokosambela ye na mosika moto oyo azwi ebola na nzoto bongo seni abanga te po papa ya mbongo abangaki kokende koprepa koyamba moto ya ebola mpona kokende kopona kuna bakokeba teke esika wana ebola ezali bandeko esalemaka bongo na mikili nyonso soki danger ezali kuna to reporte mwa moke mpo tozosala élection tokufa biso nyonso na ebola c'est ça te tikana mpo toza na baélection na mboka oyo ifo ebola eboma biso nyonso bato na mayele balobi bamagolo etinga bango nano mwa moto esima ozongela bango naza na ebola yo kokende na Beni Butembo kuna epai ebola ezali mpo élection nabi nalobi na yo papa ya mbongo mosali na nzambe rempli du Saint-Esprit mbongo a remplacé papa mosali na nzambe rempli du Saint-Esprit azokende kosambela mpo moseni balobi noke seni ezali na Saint-Esprit moto aza na Saint-Esprit azosambela mpo moto abeli ebola abika akei kosimba ye na nzoto te bongo ebeseni na basanduku na bamashine a vote est-ce que vous comprenez que bomo ya moto to comprendre ke mboko tokotumba yango te mpo na baélection tokotumba mboko te mpo na opposition mpo na bamajorité mpo na basociété civile mboko ezali tokosala baélection mpo na intérêt ya Congo
soki esika moyen tosala yango na ngongo wana ezali te mpo ebola ezali tokotika na ino tokoya nsima ino sole ntango tofandaka boye na deba okoka deba te yaka tobunda na yo na makambo ya masolo okoka te. Alors bazolinga il faut que cela s'arrête parce que na mboka oyo tolingi te baresultat na 2011 papa Laurent Mosengo apesaka biso baresultat moko ya lokuta. Moi je me demande comment bato minene na mboka oyo boye bazotambolaka na lokuta toujours lokuta. Ono élection wana Kabila moto azwaki yango te Tshisekedi moto azwaki kojustifie yango te. Entre temps phrase moko monene bimawa la vérité déchire. À chaque fois qu'il y a élection dans le cannabis, il y a makoki publier des résultats que tu n'as même pas. Aux en a noté. Aux en a résultats ou en a te. Au créer des idées non mokobo. Constitution indigne. Aux a koluka nini. Yesu si manaye na kose kotango nyosa yoko koma ipa ba yeko lini bazalaki Europa libosa yoba shalom. Que la paix soit. Mais on va communiquer ndenge oyo. Okoyabe constitution et reconnaître que yon do ko publier la élection, ba résultat de l'élection et là mosala ya seni église. Quel est ton rôle dans makambo etali ba résultat ya ba élection? Non, ba bazati ba ba section qui na même c'est quoi na zoyoka. Nazana mpena na nintena bazana bato ba bi pona ngaba papa mshima libalo ngaba preuve tout le preuve 40 000 observateurs tout ça peut-être la même petit papa fait le matin na lingina le babo à chacun son rôle la église ata ozali na balobi makambo 40 000 observateurs. Voilà. L'Union africaine ne peut y avoir observateur. Mais nous avons une loi dans ce pays. Nous avons une constitution dans ce pays. Nous avons une loi électorale dans ce pays. Et Pessameli Motoyote citoyen, Kombonayo Soli, Kombonayo Senko, Kombonayo Makokotambura, Kombonayo Sokinani, et Pessameli Yote Ndingisa. Il y a une élection. Ezali Mosala na église te. Église ya Sangomalamu, mema bato na lola. Église loba makambo na makambo. Mais ba résultat ya ba élection, les résultats que tu n'as même pas. Il y a eu ba résultat wa par bureau. Aujourd'hui yango wapi tika ba Didier Renders ba tongambo kana bango kuna bazana ba conflit na bango ya ba flamana ba wallon. Kokoti c'est la bicho makambo. Pour na basimbisi ya lokuta ya ba Renders. Alors abe Chole keba tolobi na yo keba pona nini o biloko bobandaki na 2011 tolaka pongi awa te. La vérité déchire. Tolali pongi poso na ba poso tolingi makambo ndenge yango te na mboka o soki penza na yo na ngai lokola bato na Nzambe tolingi nga na tamboli yo zaki awa obimi te na Kisasa nga na uti na bamboka. Alors bolingi toloba nini bozo welela nini bozo linga kotumba mboka na likambo nyonso baboposa nde batambolaki baprovince nazoloba kaka mpo na bongo te nazoloba l'homme vivra à la sueur de son front. N'est-ce pas? Alors, donc, en quelque sorte, nous on dit, non, attends, papa, FCC. Parce que les gens croient que Kinshasa de Yango Moko de Congo. Ce qu'on gagne, bato nyonso gagné 100% wana Kinshasa. Moto nyonso électeur nyonso ya Kinshasa a voté. C'est qui nyonso ya Kinshasa ba voter be moto moko ba voter ata umuninga te. Ata gagné bango nyonso ozabe na 10% ya électorat. 10%. Il peut gagner avec 10%. Ce que comme par exemple il pas na Kisangani. Ce qu'on gagné bato nyonso ozabe na 0,8%. 0,8%.
ke na limete pembeni na lopango moko boye epai bapretaka baselema na se na nzete. Donc toi tu crois que pour ozali pembeni wana bureau wana bavote yo obimi na ndenge avotaki yo yebi Dipo Kamboso Yaliko Kamboso Yaliko Kamboso epana banoko na susu epana bango epana bato bayume balukeli bato na Yaliko Kamboso tango bavote yo yebi bavote nani bato na Yalisombo bato na Batiamen Traso yo yebi sikoyo mwa bureau na yo muke wana yalite pembeni ya esiko wana bavotaka bapretaka serment na se na nzete ya manga. On a 40 000 observateurs. Non. Mais est-ce que 40 000 observateurs vont observer? D'abord, on a liboso pour te dire que à aux gens de proclamer des résultats. La constitution a dit que nde akoki ko proclamer ba résultat. Et là, on a des observateurs. Mais encore que la 5 la 5 est divisée par rapport à la communiqué à Chole. Il y a d'autres évêques qui ne sont pas d'accord avec Malobandé de la Rubiana, avec l'orientation au Moussou, par exemple, au Pesa 4 Nadikambo. Mot d'ordre. Ezali, Tolobana territoire. Tozali na ba village, Tozali na ba chefferie, Tozali na ba groupement. Tolobi que Namboka Oyo, les petites villes, les petites communes, Oyo Basali, massivement, on a joué le Bayango à Congo à Jésus Christ. Massivement Emmanuel Ramazani. Moi j'ai palpé du doigt. On a outil na Zamba. Donc, pour influencer ce moto. On a dit, n'a pas de droit à Koroba. La vraie vérité des juges. Si le résultat oyo Chole azana yango ezali oyo ngana zolo bawa te, alors c'est le mensonge des juges que Chole azana ana yebi Ramazani Emmanuel Shadari, président de la République. Rien à faire. Comme pour vous dire que Mboka Oyo Tokotonga Yango na basimbisi eza kouta libanda pe. Tokotonga Mboka. Bon, papa, le on dit constitution collectivité pour Mboka. Na politique la bino héritage ya ba mobulu te. Ngai po na ngai 2 mandats ça suffit. Constitution, il faut candidat ya Mboka. Il faut que yamba yango maboko mibali. Toko ko bwa kayango te toko voter ye à 100%. Yango na victoire et bina retiré on a nini habité soko retiré yango toko tikela jouer pendant 4e mandat attaché pour la 3e nouveau code mini. Et ça dit pour intérêt ya ba congolais. Mais ba 3e mandat ba 4e mandat ba seko na seko ça dit pour intérêt na ngai. Mais pour na ngai na ko privilégier na no intérêt ya congolais. Bino fobo futa pako bino fobo salela na mboka na ngai ndele babi alors ce que za bongo to de guerre bino ba opposa boya na ba bandi ko organiser la opposa alors faut que ça ndenge ni ba nani ba Félix Tshisekedi na caméra ba tali ba jango ma ba bien to se retirer on les je mabi on va que na ngo tina su yanga para bomoni ba résultat o bazana ngo kuna o mosusu fali no ba eti avec yo obibo ba pona vida sala ya ngo moto amemi polémique ya Congo na ye Donatien Chole naza kosenga Donatien Chole débat public pour la 2e fois pour ko gagner les sous comme na gagner qui embaleleki aya to sala na ye débat chiffre na chiffre to za ngo bisomi balé Shadari Ramazani Emmanuel président. Mais ce qui a commémoré biro ya mabe ba Didier Renders ba tomoko abongo ya ba mobulu. Oh sanction. Kasi on a pas comme na suka. Sanction. On a pas sanction na bango ya boule. Awe pa na biso Congo mobile telemi mboka ya ba nationaliste. To na ba élection oyo les résultats tels que vous avez proclamé par Corneille Nanga, président de la centrale électorale Nabiso. Yende a kopesa na eloko oyo nanga a kopesa.
okei na yango kosala recours wapi na cour constitutionnelle. C'est la loi. C'est la constitution. Alors, yo c'est un coup. Avec tout le respect que je tenais sur tout ça dans le Congo. Omi komisi seni ndengeni. O banda ko publier ba résultat yo ozali na yango atate. Ça Romains chapitre 13. Il faut pas tout ça jouer à l'État. L'église, l'État, c'est le Moyen-Âge. Tout ce comme il est là, la séparation, il y a l'église, l'État. Makambo, Oyuana, il y a l'Olengue, c'était l'église qui dirigeait les États et les nationalistes. Bissoba patriote. Tokoti kaye na mobulu oyo azakolinga kokotisa na mboka te. Merci. Na silisi par dire que les résultats tels qu'ils allient, la vérité des urnes, la vérité des urnes était parce que lui, Ramazan Shadan, atamboli Congo mobimba, y compris na Makoro. Mais les autres candidats, Yaliko Kamboso, d'où je viens, on ne connaît pas d'autres candidats. Merci, merci. Merci. Bon, seulement moi, quand la dernière, tu as mis sous ça, tu as mis sous chaleur, Bandeko. Papa Cholet, ceux qui ont le bas, ceux qui peuvent le débat, voilà. Pour te dire qui mène la moka. Tu dis, tu as un moka mokoyo. Moka mokoyo. Là, on a dit, mais mon pays d'abord. Papa, mais la moisson donc parce que tout le monde dit que l'aristocratie est belle, c'est problème. Vraiment, vous venez quand même, mais quand on dit que l'aristocratie est là. On est le Pascal, l'équipe technique. Le quoi télévision Monga. Donc on voit qu'un discours, il y a le Paul II. Il y a un autre dans la bassine à Bissou. Particulièrement, sur le côté, tous les discours, il y a roi Léopold II, n'est-ce pas? Tolandisi on a esclave, il y a Papa Wemba. Donc on te fait ça, Papa René Maloba, Papa René Maloba. Discours, il y a roi Léopold II. Caoutchouc rouge, tu peux enchaîner la révélation de quelques députés, il y a un peu de mineur de son embêté. Et là, mineur de son embêté, il y a un peu de ça va, on passe. Tu as dit, pardon, le pacha là. Toujours, c'est vraiment, papa n'a pas une cholet. Et ils ont la même papa, mon papa cholet. Donc, c'est une politique. Tu connais bien la table politique, il y a pape Moko. Pape, il y avait un pape à Kazaki partenaire à Roi Moko et à Portugal. Non, Nicolas V, hein? Ça doit être Nicolas V. Il y avait un pape là, n'est-ce pas? Pape, wana oya monaka ke to bité ke ba pape baso va ndengewa. Pape ya lobaka ke oya monaka ke moto moinga za lwa nyama. Papa cholo dia. Pape oya pape, ça doit être pape Nicolas V. Que moto moinga lokola kiti lokola mesa mbeto moko ko teka ba so de bien ba boko bo so ba ni ba miko ko teka tout ça pour na musala ba ko ba ni sa ba bilanga ba ni tout ça. Bakuya basomba tout ça bazua maman na bébé bakai ici na kingo bakenga mais na biso na ba et bino ba ba tete ba kuna ba zaki na moi passe et pourquoi tu me rabat ba ki fi de bino moko et pas tu vas pinga ko tomato et que ba kota alors zaki moi passe alors le ko ndingo ko somba bato basombi batek singa na kingo bazo kenaka do kwanta batu ça ba kotisa na bakale ya bato mulu nga kuna kwa sakanate mulunga soke leki boko na lomba papa mba bosi botala ngope na batu ba documentaire ni bitete bazo soko kupi papa chole makambo yeba ngote
eza na journaliste moko kombo na ekiminga ya britannique kombo koya kombo na ekiminga mwa moke azali kosala nsindi kuna kautu te bakati loboko atenzi kuna kautu te bakati kimobali kobotola basi ya bato na makasi bazwa mwasi nao bakenda yebe tout ça mpo na nini boye et surtout alikamba kokata bato ya maboko tout ça esa abime peuple bato sango ye nani journaliste azaki na kati ya bato ya baosala nani roi Léopold 2 esali epasi ayebisi basango ya bien est-ce que tokosala teke vraiment toyebisa ni papa nani toyebisa ria batika donc système eza malamu te kokata maboko tout ce qui ça wana tali biso te yo sala oyo mosala tika mpe ya biso mpe kolandi yango ezali ok télévision ngonga biloko ya boye bandeko nde tolingi so na mboka kongo te discours ya roi Léopold de boyoka mie missionnaire catholique tozo bango bien baza bansoma mbe te mais bainfiltré mpe bazali mpe ya mabe bana satana ebele mpe bamikotisa partout infiltration pénétration tokeba même na bafamille na biso même na masanga tokeba mbete mpe bayebi bonzambe roi Léopold azo koinsiste alobi bayebi déjà bonzambe baza kuna bambidi mokolo tout ça nzambi et tout ça sambi et tout nyonso wana bayebi yango déjà n'est-ce pas mais boke kuna mpona kolaisa bango kaka pongi n'est-ce pas mwasi ya kitoko ata aza marie alibala bobotoli ye bozwi mwasi wana alibobino mpona bamisala banini makambo oyo ya boye n'est-ce pas tie kokoma baexagera esalami na terrain kokata bato ya maboko banini tout ça est-ce que eza malamu boye azwa ye batumba ye na bebe na mokongo banani bakatela ye deux prêtres catholiques deux missionnaires catholiques Léonard n'est-ce pas na mosusu wana Lorenzo de missionnaires catholiques d'origine italienne bamone bakatela moto na bebe na mokongo mama wana nde asakola ntango azozika moto abi ata bosali na bema etumba esili te dairo akoya kokontinue etumba kozala mwana mobali ntilulu c'est la promesse eboyebaka elaka ntilu quelques années après bamona mpe mwana mobali moko akomi te bato tamaka mwana mobali azoloba ezaka lokola beni oyo mama wana oyo batumbaka moto alobaka keno mwana mobali akoya tout ça tiboyoki makambo mwana mobali azoloba ka lokola mama wana alobaka alakaka tiala tosabolakisa ya ya kimpavita na papa kimbangu ndenge bazali wana n'est-ce pas voilà mamsuku alobaka ono nani mama kimpavita nde aza mwana ya papa kimbangu te ya ya kimpavita aza mokolo ya papa kimbangu ye abotama liboso n'est-ce pas donc abotama liboso papa mobali akoya mpo akaya kocontinue etumba oyo voilà bamwana babale ata mokolo moko te papa cho boloba nini te bosenga te na nini ou bien na ba-ONG ou bien na CPI femme avec un bébé sur le dos batumba ye na bébé na boyebi te soki bébé yango ezalaka nde kimbangu kaka nde baza wana toyebi te ti lelo ata moto moko akosola te mpo na nini boye bandeko tolanda ngonga papa pasteur mpe azata mondonga akoloba alors vraiment etouché motema no makasi alors nayebi te na maso elobami awa na par rapport ya makambo ndenge ezoleka na mboka sikoyo par rapport ya tout déclaration ya papa nshole yo ozoteya mingi christocrate desa nini maloba omboka yo papa pasteur. Merci mingi lokona pesi biso opportunité ya koloba liboso na peuple congolais na félicité nyonso oyo tokoloba wana na appuyé yango parce que ngai moko mpe nazali na église monene kuna na mboka ya Kisangani kombo na yango Assemblée pour la foi, l'unité et la paix chrétienne dans le monde. Ngai moko nazali visionnaire apôtre visionnaire fondateur pe na cadre bauti na bandimi oyo tozali kosambela na bango kopartage bango liloba na nzambe na kati na église Assemblée pour la foi, l'unité et la paix chrétienne dans le monde. Na tiaki ba témoin wana na disposition ya ex bazali na résultat
ngapo na griko ba pe nazali na résultat oyo to ko comparer mais par la constitution lokola mokonzi na mboka asimi na biso tokoki kokende kobanda ko Christ azali représentant ya Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire, à kotambola kaka lokola mokonzi na biso Yesu Christ atambolaki. Sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique et social, sur le plan environnemental, il m'a eu résultat. D'autant plus que ce n'est pas sa mission, ce n'est pas la mission d'une église. Il y a côté comme ça. Oyo azalaki na yango oyo mokonzi na biso Yesu Kristo apesi bango mpona kokota na mosala oyo mokonzi na biso Yesu Kristo apesi bango, d'autant plus que c'est le plan politique nzambe apesi bokonzi nyonso na bakonzi alobi bokonzi nyonso. Romains chapitre 13 lokola ndeko na biso auti korapele biso sikoyo Romains chapitre 13 verset 1 à 3 ata totopi na 14 te na Romains chapitre 13 balobi boye tokotanga yango malembe mpenza mpo bato nanu bayoka malamu. Que toutes les personnes soient soumises aux autorités supérieures. Que toutes les personnes ne disent que le banine.